Bana Congo, Bana Poto, Bolanda Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV. Avec Jericho Betox. Il n'y a pas à dire. Bon, ça peut être. N'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens. Chers téléspectateurs, il y a Congo Vérité pour les et les Nabiso TV. J'espère que vous avez été pour toujours émission Nabino les Arabes présentée par un des servantes Nabino Karin, ça va dire Obino Moko Boyebi. Émission Nabino Obolinga Kaming, émission Ola la Disakabino, toujours leader congolaise, Nabino Basta congolaise, Nabino Obo Sepela, Nabaoba Obolinga Bango, et un des servantes Nabino Nazawana, toujours qu'on a aussi Sepela, Sabino Pepona pour la toujours Bino Bango, parce que Boyoka, nous sommes sur Yokaïka na musique, dans Zoyemba, Yokaïka na radio, Bani, mais Oyeba été, les hommes salent dans pour la Sarabino, il y a la bino en live et na pesi bon merci beaucoup et pas ya boss na nef lumière ngala na bossanité Jericho Betox nzambe image mutu o asimbi image nzambe ya masolo les Nabiso TV bambote belé ba fan nyonso ba obozala toujours pour la na émission na bino vraiment bambote belé na pesi merci et belé et pas ya Placide Olembo na kati ya Canada, j'ai bien sûr que aux anakati ya Kini bon c'est chaud. Pourquoi pas Michael Malonga Christian maman Brigitte de Ketele na kati ya Canada na pesi bambote belé na Dolax bien pour na kati ya Londres. Pourquoi pas aussi na Paris wana na Moni Jack Bolome pe bambote ebelé pa ya princesse Boloma do bambote ebelé na koyambela bino musicien na bino o bo sepla na mingi na kombo ya Beckham asa bongo musicien ya Maestro Fabricas na yebke bo sepla kana ye ba vocal na ye tanga ye mbaka sala bino ba bien et na koyambela bino ye Beckham ça va ouais ça va bote na bato tout artiste na bango Patrick Beckham Maxon bote na bino Beckham mais Patrick comment on les a convoqué ba parents de ba pesa yo to eza convoqué musique ka bande pesio ouais Patrick eza comme ba parents Patrick comme on a ngandu Patrick Beckham ya la musique ndeza kaka yo fonctionner na konzina ba leader na biso commandé ba biso comme kana ba mama Beckham Patrick Beckham carrière musicale na yo eza ndenge ni bon carrière ils ont moulai na boyo banda onde balobaka to banda na kikoso na yemba na kikoso te da balobongo trop carrière da moulai da musicien oyo la meka pe onde la kana ba quartier to bet na ba quartier après to e to sangana na ba collègue mo boy frère na mo boy mo na mabio mbatika ne pe musique au lycée 5 to sangana nde na kaka na Dubai to zongi ti na pas vient na bisa yolo ya Dallas l'idée la coste mais il vient de côté na banda ya ko pesa mwanzi la tsina na mama ya semestre et le lo yo se retrouver pas ya Maestro Fabricas nani moi me magi kuna kinzunzu ya ba bali ba mbali kaka bika sokolu ka bulo ni na kinara kinzunzu ba mbala comme ça na ngai normal kan betu ba kaka ngaza la teke hotel to za na matete to sangante ngal comme ça na normal sinina Vous vous sentez dans monde musical au m'écoute ici parce que tout le monde qui aux en a le mois aux en attend nous aux en a le chaîne prochaine mais monde la musique ils ont marqué bébé vous vous sentez dans m'écoute c'est qui n'a pas est-ce que il a passé na bisayo maman mais la passe quoi pour ya comme mon rola mukaka boy ça les rien ba fingio la muka tongo ba benganio la comme mon beza ba respect vraiment la musique na biso Congo mais le wa to pona ngoza musala to pona to sala kaka mais ça vraiment passe musala mais ozoko bano kaka ouais na ko ba boy kila biso na moi loko moko sala pour pas ya Didier Lacoste ba fan na yo ba mekasu na ko se rappeler ne beaucoup c'est pas ça ouais pas venir sur la coste lo ali boso na ya tika pe mo plan nzembo ali boso na pesa nzembo mo botemba ya Congo bo ya est emba pona ni gaga Congo ye pona ni gaga Congo lelo babo mae lobi ba ibi lobi ba viole likonga ba pasi na ngai edo matatu ezo kita ya ngai kaka seko mata pona zangi baboti basi mbilinga mo sama na ba est na sala mbolo bona
après na ye susu na album na biso mo seke bien oyo epanza orchestre na nzembo mo télécommande nayamba na bafestile manza nayamba ba biloko mpe kala epanza orchestre album te wasongisongi panza na se wana kasi panza na bamasa nanga bablaise créateur bakenda baferigola bamisa na biso mo shushu miyake asala mpe bawa naye na ndenge ezala kasi na ezala na bandal nabenanga bamele maître frère nanga biso akim solo na biso héritier batanda leader na biso ya bajeune mpe aza kote wana nga nanga pa maître ya musicien congolais maître ya bamusicien congolais tout Dan Tuzola na kati États-Unis alobi maître ya bamusicien congolais tout epa na ye ozosentir ndenge nini oza très à l'aise ou eza kaka na bameme makambo oyo omonaki kuna epai ya didie parce que monde musique ezala na oka bongo okolongwa aoke kuna okokutaka meme makambo bon mon changement eza malgré 12 ans na te na musique ya Congo mais mon changement ali mon changement ali lelo bekam ala pena sunda laité moi chez les parents moi chez moi moi roulé donc c'est bon par rapport en plus côté na laki sur la bandi ko yembelo ba bilo mususu loba bino ba ma musique ndo ba ezaki nde yo mais lelo ko maki tempe na kwa ba cha musa ko na bekam wana suna kutana ngapa maeso kuna za lai kaka ndeza kaka bon to yembi trop pesa la banzembo mais ça la peine tenir ça la pas mettre. Et ça la peine. Moi différence c'est moi quoi. Moi différence parce que quand nous allons qui pensa donc tous à la claire la qui c'est que bekam pensa y bana quitté. Donc oyo asali bekam pour azala lelo bekam ezali maître ba musicien congolaise do Maestro Fabregas. Sukoyo ndenge maître asali na oyo ba te bekam pour lelo ozo a succès. Et il faut ça ni. Bon pour la succès la Congo il faut bosser dire. Il y a mis balai pour à part pour bosser dire il y a mis balai faut appeler souci. Quoi va ensemble là leader de fois linga. La musique à Congo nous sommes à kata ba succès il y a boulot mais à côté mon balinga qui a pété. Faut leader à Congo linga on peut groupe ça quoi. So balingi yo Boye ba pete ba pe succès tout le monde a orchestre msusulele ba longwa tout le monde a vendre ba koma comment on avance ba John ba sabe ba succès na orchestre mon ba longwa comment nene on a pas ba boulot te maintenant sur leader alinga ki apesi yango ko succès yango la ka et ça ba titi il faut l'example ezali les tibeka un peu boya ça na ngo pe ezali ba venez ali elle beka na ba c'est encore pour ça tu vois on a te après ali après ali mon lelo ko ngisa batu ba Tera ki kereza ngalbi trekasi machango esilaka lelo bat ba mba boy partout après ali sauf ka ba après ali nzambe wa campote moi vocal wana me quand conseil la biso mobimba la ngo ça maweza nemba na maweza wana na album na sakala je pense Tera ki kereza ngalbi trekasi machango esilaka Sherini nango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi pe kaka ngai yoyo mabala boye esilaka la yogela ngata mawa nzambe wana fena mola ndibisi aibisa nga so mo fana koti la ke parti mo ya nzambe motema nanga ezoluwe motema nanga ezoluwe samata iketa mena zoko kateko ganga bekame azoko kateko lela Oya nazali nzambe iluse ntumbu kadastre Tera kikereza ngalbitre kasi machango esilaka Shirini nango esilaka te konyokola kaka ngai komonisa pasi pe kaka ngai yoyo mabala boye esilaka na yogela ngata mawa Erike binda Jiras mango ina leli Jeune garçon dans le terre. Yes, parce que bravo Dan Tuzola, Mireille Tuzola, Francis Tuzola na kati États-Unis là. Jeune garçon il m'a d'abord moi et puis mais comme azo yemba ça très à l'aise donc c'est pourquoi ça na ba fan ebele oyebi yango bekam. Ça na ba fan ebele ba o ba sepelaka na voix na yo mais epesa yo sikone mutuma kasi te. Bekam to moni bobimisi album mususu lokolo.
générique mosusu ebimi lokolo pourtant boti kobwakela biso tengama awa eza nanu na marché to bato bazobina tengama mais boza trop pressé. Qu'est-ce qui s'est passé que bobimisa lisusu album mosusu eza kaka vitesse kaka to eza nde tengama nde esalami te? Non, eza album te, eza kaka na kati ya groupe na album na biso ya groupe Crésis. Eza batitre ebele nde banzembo eza ebele nde mpe tokreaki bango bastyle ya baseben ebele toyaki na seben séquentiel badingi na zigida nde toyaki mpesi na balokolo nde mpe toza susu na bakonza mboka toza na bagénérique eza ebele mpe ba 4-5 générique. Donc générique ya lokolo wana eza kaka na kati ya Crésis. Eza kaka na kati ya Crésis nde kaka batitre eza titre ya intel nde mpe titre wana ya lokolo eza. Après lokolo nabiki tobwaka susu bayamba bébé titre mosusu mpe na bayamba bébé bagénérique bakonza mboka eza na kati babelo eza mo ebele. Eza album moni mettre avec album nde maptu 2019 ma 2019 donc toana 10 ans na kati ya 10 ans wana foto bato bacomprendre ndambo zigida yaki misa le 2 juillet zigida avant le 2 juillet bato baconsomaki yango déjà zigida après zigida tolanse nzembo ya masa na biso materazi ti tona ba Jonathan Ikopa paix à son âme mon frère Lindali qui est trop ça n'a jamais si les autres na balokolo lobi tobaka so balolenda na yoki otangi Jonathan Ikopa Lindali qui a paix à son âme parce que ça n'a pas passé donc comme wana soki ba totangi yango donc na sentaka eloko mo boye sala nga bien te na moni que après le voyage Jonathan Ikopa ils ont eloko moko boye salemi na kati wana to moni nani musicien na bino moko akite alongwe mouvement aki abikete d'autres hommes na ba émission zo les personnes qui paraît que boza na posa bolia clavieriste na bino wana je sais pas que yé azesu na kati ya mouvement te ya dada longo kala alonga après adada te za dada te on est master te après du voyage Jonathan Ikopa tozo mona suscité na kati ya orchestre zani bon eza na ngande eza la mutaza oyo mon prêtre aloba de l'éternel en vérité. Et dans le cas, il y a mon condition, mais il y a mais ça c'est que il sont là na biso ke bangi abangi ngana solo na ete na zona na yende na ba émission ke ete abangi pe balia yende balia ki Jonathan Ikopa so na zo mona ke mais mona kuti na kwa na avec la mission na biso na même à moda na kwa na ndimi de la mission na biso moni liwe za batutu to changa bongo te tunyo so face of card za na mutana na azana journée des alarmes non dans la journée mais ils ont dit là surtout Jonathan Kufa toi na sema na c'est que c'est plein liwa journée alongwe ndeni ouais alongwe ka ndenge ba tutu bala na mango salam moni de c'est bon mais na bi ka fra na biso so salam ga fra na biso mona dai moni maestro flena na zigida comprendre raté et la répétition de la musique à Congo la mingi bon silence ka mo mtoya souté ba c'est ce que et ma alongwe abonga na mutema mo beta na gizi mona bandali do atiki ndul mais tiki ndul était azoke yazene na peut-être na orchestre musumu to ke l'église la c'était que kuna kasa wange kuna balia batu ya c'est ça que bon mais lobi a ke l'église na bandala que sambela nzana ngala evita tika na ye akoma alobage akoma sambela nde yo beta lisolo ke balia batu yango na bina sens akoma sambela da so biki akoma orchestre mususu comme est-ce c'est que kuna kasa ya Matu Samuel ezaka orchestre mais quand ba fan na bazana posa ba yoka yo penza ukanga mababilo posa la bangwano c'est la bangwa live basepela ouais bekam na imbi na 4 solo vocal na imbi na nzembo moi Julie Ntima na titre ya Jonathan Ikopa Lindali na imbi na nzembo ya Yemo Maître na imbi na nzembo ya Ndato Bass na imbi na nzembo ya Gina PNF na imbi 4 vocal Julie Ntima na imbi na nzembo ya Jonathan imbi soki bolingo ezalaki motuka bazobaka na mbongwe me nasomba Jiliki Ntima azala ya ngai bien privé nakabole na moto te nakozala aleze mpo kozala ya ngai moko jires mongai akozala ya ngai moko landrige koe skosakata Fabrice Koksale wana Ntima na la lendo na imbi talanga bien yoko mona nazana santa bakono mbolingo na yoelenga nzoto mena tikali mikuwa sante na nzoto wesili ata mawate yango na tuni
Mais pourquoi ambulance pour la jaka mota maladie ne bembe? Makobolingo ezokisi ambulance tiki ngai nazolela. Ndure kitoko za wapie. Zonga Sylvain Mbia. Docteur Hakim Kambale Ngamero Kadirelo ta Christelle Lombot. Oh yeah. Voilà. La arme blanche naimbi. Mena salio nini po futanga iboye. Matakutu locataire soki garanti anda kwa sila zaka 3 mois ya prévu po bima Eric Binda Frizan Kayumba. Na salio nini Lucien Tsumbu cadastre. Ngazala medicine te. Mazanga peserenge maibaka musisa ya nzoto moto pona kobenda makila yo salinga boye mbwani. Wana fimo muna miki mkalinga moko pese mbote. Leti. Masi ya pembe na pese mbote sepela moko na bisusu na nzembo ya jour férié. Maladie ya bolingo ezanga dokotolo oyebi me maladie ya love. Mezanga médicament. Mebegenga na salaki mabe. Ebonga ki yoloba va yokanga porte ntima nanuka baru mama digre. Lola mwezanga miso kaze biko sala shwa entre me. Na sugali. Nenge mote manange. Ego bima ba comprendre kane ya yembi na yembi moi trop. Et bima yebika tellement musique alors senga en plein bima promotion clip pas comprendre na yembi. Ça se vantait mais nous avons ma félicitation vraiment na sali moi boulot moi bien. Au sali moi boulot à moi bien dans les Beckham mais et ça album du groupe mais total ce qu'on a groupe on a lo qui chasseur ya Beckham Placide Lem na Canada lo qui chasseur Beckham ezaki si na comme déranger ba Dan toujours là ba Mireille ba Francis toujours ba comme ko déranger ba Michael Malonga ba Josué ba comme déranger mais Beckham Karine vous club so chasseur Beckham tous na posa nango mais ce que total na buki chasseur Beckham ezaki pourtant ils a album du groupe chasseur na yo écoute wa le chasseur écoute wa moi chasseur na ça écoute en rande écoute na studio. Ah, ouais, question. Il a bien. Naza artiste. Vous prenez dans la maté. Vous pouvez mettre maestro Fabo. Il me tape ça va être chance. Tu vas titre. Ça là il va solo vocal ni dans la kaka mona que non mérité na oba pesi na wana. Na boy ko inventer, na boy ko sala ba belé. La question boy yanga le que la problème, hein? C'est nous que l'on a problème juste juste ba fan na yo ne bazana posa chanson na yo basenga kinga na duki na moni yango te yango na tuni siko parce que na yo ka kindeti ke te Jonathan nani Beckham masala kinzembo na ye mais maestro lobité nzembo wana ekokota lisusu na album du groupe te ekokota na album nanga moko soki polinga kosala nini soki pe moko longwa kaka mouvement de prise atimbeli tellement linga ko mingi abi moi nanga okotika nga te ndukule eza boye nzembo na ye ezela non eza bongo te eza pena bongo te pa fan na biso balinga mo ba vérité eza bongo te eza kaka groupe ne ezalaka tolia afufunde mo te na famille quoi vraiment bakateli ya on a 3 boules ya bakateli boule mo ya bakateli petiteni la grande boule ba fanatique na biso balinga biso ngaza mission na bino na toujours na light musique villa nova na longote so nzembo bo comprendre kaka na yembela bino ka nzembo na bi ke déranger même nga mo trop ba fanatique ba mo tungisa ngai mais na choix te yembe bino ba vocal kaka bo consommer ba vocal à 6 na banzembo na sibino wana na album ya prêtre. Ce qui c'est bon, on chara nzembo ou soit na yembara nzembo bo comprendre ni na yemba pe nzembo ko ba na pour ça ba comprendre ni ba vocal sida ba sepela ndeni pe o yemba ka penza nzembo no mo bimba penza OK bo c'est déranger te nazana na longa nga lelo te na mi ganze na biso tu me nazana na yemba ka pe jo nakanisi bafai na rabia moko boyoki balandi ya elengi na biso TV na Congo Vérité pour TV Beckham azana nu epa ya maestro Fabregas longwe na ete zati ke soki akotsa kinzembo tende alongwe ti azana ye kaka chez maestro Fabregas nzembo na ye eza
ils ont réservé pour na patron na yemoko maître ba musicien congolaise donc mais comme olobi nini na décision o ba combattant bazui pour na bino ba musicien congolaise que beaucoup beta bana te osengi nini pa na bango niveau na oka passe na lisolo ngai wana yeko la musique na mona siko ba jona bakenda poto bazonga kone na boye na kema ya poto fa na kema poto fa na ebite soki biso sali bango nini na balembisa mokie to aka bafrère na bango omoni ndenge esalama mpe boye bango kaka bato balingaka biso mpe trop bafanatique wana kaya mikili mais toza na choix te bameka na basola moni bakombatango baza mpe ebele mokonzi ayebana te na groupe na bango nde toyokaka so mokonzi ayebana deya tosola likambo esila mokonzi ayebana oyomona te place nyonso eloko nyonso ezala groupe ezalaka na motu moko oyo adirigea bango eyebana te eyebana te to bazala mbutumbutu fala malamu abeta epa héritier watanda begoga abeta kote wana tabetela masolo wana baluka bakonzi na bapesa balaka babeta me esimba te bamnégocie ke esimba te baza okobima bosoli na baoyo omeka nde ala na bekiri okutana bekiri okomo banglais kutana bazulu eza bongo daso mokonzi mo azalaka na ndimi te dato me toya tosola na ye tolibere so asenga otan comme tosangisi po toza na kema ya poto orgueil mabe toana mpuna na posa poto vraimen bokiti esprit toa bafrère na bino na bango wana oyo toyoka wana ndeti nga na yebi kutu mamwana te sikoyo na babeta na poto te na premier mamona te toana posa poto vraiment toana posa so bafongolanga un jour esa bien sauf kaka regret na nga mpe eza nde mo te na bato esi bakenda poto bapimela bango eza nde mo te po ye esa kenda da poto kamso atika famille kuna so bakandi ye poto pasi eza nde mo te mais sauf kaka nga mpe na basusi wana yake fona mona mpe mboka ngo nabeta mpe Zénith de Paris nabeta mpe Olympia siksango ekosilaka boye te quand même mais bofongolaka mo esprit bagrand poète bakombata esa biso bien tobola mpe mikili esa bien ok bakombata bekama esengi bino ye nano akóma na ye kuna te mposa na ye ezalaka ke akóma mpe abeta na ole mpe abeta na Zénith mais bao misusu basi bakóma bango ata soki bolobi bongo etali bango te mais ye aza na susi wana boyokele mawa bape etali na ngo mpe mingi te mais regret na nga mpo mamu na ye bayekota dati kuna mais regret na nga eza kaka ke mwa bato wana tobwaka wana mpe senga ye mo bobeta nde nzoto esali mpe mwa bien oke mpe olivre mpe nde ezalaka kaka bekami na album atengama boyemba bavokali eza poison tidote album atengama tetengama ezali générique titre kaka nde ezalaka nayemba kuna nasala nayemba vocal moko na nzembo moko toyemba na prise nzembo moko cœur brisé bafani no baza na posa bayoka nzembo moko cœur brisé nayembi nde trop lokwa tona temps kirsis bale nasalanga promotion kirsis banini bamona eseleka nayemba da terrain kiker kuna ya nzembo mbimba na posa mwa promotion kirsis mais bato bakonsoma yango de cœur brisé nayemba mpe kote wana presa bengaka Maxon donc bayokaka cœur brisé banini eza vraiment bien so naposa boconsome kirsis emono yo album metso masika ebima le 2 juillet to boconsome kirsis kala donc bafani na bino soki bango baconsome kirsis mais wana batika yango non batika te biso déjà depuis bayokaka biso déjà depuis anapipo si lelo banzembo bayokaka na pipo bayokaka baamour bayokaka na bango mais sauf kaka amoni album elaka soki ebimi esengaka kosala promotion nango po tosala eza promotion nanga artiste promotion ya mamu nasali donc baconsome nde kirsis bayoka Gélique Ntima nayembi na Gélique Ntima nayembi na nzembo moko komona lolendo nayembi na nzembo moko komona jour férié nayembi na nzembo moko komona arme blanche Gélique Ntima baclip nango esi ebimi wala ya Jonathan Likompa oyo etikali baclip nango mpe makala mingi bazata consome yango misala vraiment bien sepelanga bango trop ok bekami lelo soki neti maestro atiki musique abi atiki nde mpenza monde ya musique donc achange na ye auswaki ako mosata kopi nde moko boye okokende na opesi nasaka musique mpo nakuta light musique nga mpe nakota na kati na relax musique na étoile na ville ya Nova donc naosalaka musique nakoke na groupe ya bato je ne crois pas mpo nayebi ke repère na biso aza na jeune totika ndule lelo te naesi wana jeune en plus bato bana na baolo me bana maboko likolo totika ndule lelo te toza nano mais mokolo eza vision na ye mpo namona ye mo mpe pere abeta lisolo ndeni nga ta mosu après 20 ans nakotika na mpe kopo
Mais on a dit qu'après 24 ans, on a la peste na coli. Et j'attends ce bon. J'attends ce bon peu salipe groupe na yo. Dans ça quand musique n'arrive à mingo ça groupe. N'arrive ça groupe. N'arrive à mingo yemba. Ça va groupe on a la pas. Comme na suka na ya émission na biso Bekam mot de la fête pour na ba fa na ba solanda yo da poto parce que biso a on a kini pesa pour muto azwa temps ya kotala émission na biso na YouTube a ezala moi pas si mais na poto pesa c'est bon. Moi mot de la fin pour na ba fa na yo de bien. Ouais, mot de la fin ça que merci à toi. La confiance au PC biso. Là je pense au PC biso on a crisis. Maman y a dans ma groupe simba kala fort na ba grand pote va venir sur la biso na to banga na ba na mission na simba lisuté bana biso lelo mona mnaka di na kwa pena boyoka bébé ko boya ngana ntezo beta okota na kwa boyoka so bolingo na moto bezo beta okota bo mona mnaka chance wana ba jeune ya ba jeune pe pesi biso ne sali boye merci beaucoup bolemba biso te bo soutenir biso ba jeune to travailler tout ça la relève il y a musique à Congo dans la caca parce que bon va souka biso pour continuer sans le but mabé vous excusez-moi c'est que dans la vie bien pour continuer à encourager moi même que n'a pas ça contact qu'on a battu pour ça ba caillou pour surtout la calamine tout moi tous on a sur les logos na usine pendant ça la souba on a pour ça ba caillou on ça oui bien sûr ouais ba balinga ngai ba robeta na Facebook abeti Patrick Bekam Maxon bazongai to solara le solara abeti Patrick Bekam Maxon bazonga na Facebook ou soit tu vas benti 00243 ya Willy Moucheni 89 761 74 16 00243 89 761 74 16 moi caillou basé belé mais bitara oya la pesi Samantha Iketa mbote la pesi docteur Hakim Kambala docteur pesi mbote la pesi Landry Bissidi mbote Landry Jeko Eric Binda Jires Mangoi Leti Malunga na Belgique la pesi mbote na batutu balinga artiste na bango la pesi mbote na leader na ngana ko bosana te maestro Fabre le maître pesi mbote na musique ko tala na pesi mbote na batutu na grand pote na sima caméra na yo Jerry Kobektos Mbamba image Mbamba image wala faire na pesi pe mbote merci beaucoup nga yambi biso bokito ko na sanga bien beau. OK merci Bekam pour tout côté lema ba fan na yo ba sepeli j'espère que bolandi Bekam denga lobi Azanae parce que Azam un trop jeune aimera bien c'est velanae trop 18 ans ah quoi si makasi voilà quoi si makasi na kasi to kutana sur la prochaine émission est-ce que moi vocal moko ko c'est la ba fa na yo batika na ngota ba raisonner ouais ça ya jeli kinsima pour la promotionnelle soki bolingo ezala ki motuka basomaka na franga mena somba Eric Binda azala yangai mena somba Landry Bissidi azala yangai bien privé nakabole na motote nakozala à l'aise pour kozala yangai moko Jires mangai azala yangai moko Landry Jeko Bosco Sakata Fabrice Oxale wana poza suna simana elongi na ngai komi pano publicitaire bato mawa pata motola mukina pongazo e bate gezalela bolingo Kinsima a Juliana wana maître maestro les fati OK vraiment ba merci ebele et pas ya maestro Fabregas musala kitoko tozo mona ba fui ozo ezo bima na kati ya musala vraiment merci ebele Bekam na pesi ba merci ebele na cameraman o asimbi image kitoko boye Jerry Kobektos Nzamba image merci na boss na 9 lumière ngala merci à toi aussi Placide Olembo la kati ya Canada merci na Michael Malonga Christian Josué Basakanya Neftali Basakanya pourquoi pas aussi na kati ya France na Moni Jacques Boloma Princesse Boloma Yves Boloma Tabita Boloma Bambote Belé pourquoi pas aussi na kati ya Londres na Moni Dola Tibianco Salo bienvenue
napesi bambote ebele epai ya profa ya mboka. Donc merci ebele na famille Isei, Roger Isei, Christian Isei, maman nanga, maman o abota Karine Zawadi, maman Fatouma Etienne, moi ça maître Isei, Lauriane Soumaïli, bambote ebele famille Etienne, vraiment bambote ebele tokute na bino na prochaine émission kaka awa parce que ici je suis chez moi grâce kaka musala o bozo sala yango peso botaka mo bambuma kitoko vraiment merci ebele to moyena bino na prochaine émission. Bana Congo bana poto Bolanda elengi na biso TV avec Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Jericho Betox. Elengi na biso TV. Elengi na biso TV avec Jericho Betox. Y a pas à dire. Bon ça fait que n'oubliez pas que Elengi na biso TV. Jericho Betox. Tiens, minene.